Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagad, Bamis, Bapig, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na écoutez Libino, na pesi bino mbote, na komo na Yesu, tikete nzamba lola asala ngana yo bolamu na mukola lelo. Balobi lelo nezani lelo. Nangisi na lo bandeko na ngai, aibi kazali mutulibusu na kata Madia Star TV. Ezamba Noel boso okuta na chaîne na biso, bandeko na nga ko bosa te o s'abonner ota. Franchement, na bandeko na nga soki Madia Star TV abwaki mo eloko. Ozala quand même na souplicité ya kozwa balba bongo voilà boko popo na accès babi na kata Madia Star TV to sala ka nyonso to sala ka suki bomo no za perike aroteka babi ya ko hésiter to commander perike no place so sali to kozanga ta ko poster perike na yo na kata Madia Star TV bande ko nga to sala ka maquillage to sala ka bagaka to lo blaka makambo ile kala ba comité na biso to sala ka analyse to salaka nyonso sauf bakiti na bamesa nde tozalaka intéressé na yango te na kati Madia Star TV bandeko na nga toza na assurance ya vie bandeko na ndeko na biso Yannick assurance ayebeka azali intéressé bandeko na nga kobosa na te numéro ya telefone eza wana contacte toujours Madia Star TV na kozanga te kopasa bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance na kati ya Yannick assurance bandeko na nga toza na assurance ya vie toza na assurance ya maladie toza na assurance ya biloko soko ningi o réclamer babiloko na yo net biloko ndaku bakiti ba téléviseur pourquoi pas ba téléphone abana ebo maranoki noki bandeko na ngai tozali toujours là na kata service na biso ba ko Angola tona ba ko Angola bandeko na ngai ezali ba congolais na ba ngolais na ba congolais nga biso tozali moto moko na sina lobi eloko sans oublier bandeko na ngai na kozanga ta kopesa merci ming babi na Christopher Songo ya ba songo babi mobali moko ya bio na kata Londres video tana olobela yo na meka ka choqué veste na ngai vandi bien malgré la petite cravate mais lunettes na ngai vandi bien veut que na make sure que everything is good voilà na sina lobi eloko sans oublier na pesi mbote na ngai babi na dadi lenda sans oublier na pesi mbote na ngai balobi Blanchard Mabanza babi na kata London babi kolomi yaki babi ya lata ka pirate original otetembe ogomona ngo toujours na kata Madia Star TV na bosete ko pesa mbote na ngami balobi na panda peko mama de London na pesa mbote mingi sans oublier pesa mbote na ngababi na titi na de London City na pesa mbote mingi sans oublier bande ko na pesa mbote na Yasmine petit frère de kata France na pesa mbote na ngababi na JC na kata France aibe kazali intéressé bande ko na tozali 2022 balobi veut dire que docteur muto maladi alukaka docteur engela baki aibe kazali besoin libanga aibe que la sainte bonga libanga et ça la que moi bien numéro téléphone ngesa bande ko na ko c'était contacter toujours Madia Star TV. Pourquoi pas te voir quand il barbe il barbe ça la bien yesu kutanga ba yembe ba chance la e bongo biso ba petit bande ko na ngai voilà ba ka ke lelo ezali lelo na sengi déjà ba very sorry na makele bozoyoka toza la kata park ba bitema ke moye bimi nzambe la lola seso bolamu abimisi moyi na e pona batamala mpa batama be bongo yo mutamokili oninga kolimisa mutu te vedi na lobe eloko tan nzambe la lola asali moyi batama be na batamala ba do profiter nango vedi ke na lobi eloko place wana merci beaucoup Balbi bande kolanga lelo toyoka ko solola comme habitude nous to bakana kata Madia Star TV toyoka toujours kolobe eloko comme habitude mo toyoka kolobe eloko
bandeko na ngai lisolo na biso ya lelo ezali lisolo moko oyo tozovivre na mokili na se ngai na yo toyebi makambo nini tozovivre na kati ya mokili na se oyo lisolo bandeko na ngai esali ngai mpasi na mawa yango moni ndeko akontate ngai abi la star ayo te bolobaka eloko pourkua mpo oloba eloko na kati ya mabi ya star apropos ya lisolo na ngai oyo yango moni nazwi kiti na ngai navandi na park kama ngai makelele ezoderange ngai me nabi te nasalela bamouresi na ngai mwa na passé mon message comme habitude bandeko na ngai lelo na kokota bandaku na biso na koti na ndaku no na ndaku na ngai na kolobela eloko oyo eloko zo déranger biso na kolobela papa moko oyo anyokolaka mwasi na kati ya ndaku papa esika ovandi la star alobi zwa kiti ovanda. En plus, la star alobi ozali mutu soki okoki ko raisonner et ko sala biso bien makasi mingi po matela kata mabi ya Star TV toka toujours kolobe loko ngo bateke netika nazo sala émission ke na l'équipe non non biso na studio compléter na auto zangi be émission bele ba pesa kanga bande kolanga et sunga rapenga moko pote na changer pote na zala onga la zali lelo liboso na bino ndenge tofala banda ko bande kolanga papa na mama. Papa tango ozwi mama mwasi akomi mwasi na yo. Mama akomi mwasi na yo bandeko na ngai ebongi ba papa bo traitaka ba mama malamu bo traitaka biso malamu pa matrepa za femme na mikote si na kati voilà. Pa mate so tolobi ke papa oya malitretaka mwasi na ye c'est que ayebi valeur ya vie na ye mokote. Na si na lobelo place wana. Eze lokola yo za patron na compagnie moko songo nyokola mutu alambelaka ona kata ndako. Oboseli ke cuisinier no bandeko na ngai aza na vino na mabopo matalambelako les 1er au 30. Oboseli ke na nzela na ye mabeko iko kwelela yo. Pamba te ye aza na ye mutalambaka biloko nyoso tu oyo liaka. Mais soki na ngina lobela papa oyo anyokolaka mwasi na ye tata nyonso tu ba papa na ngai ba moure na ngai na lingaka bino mingi place sofandi nangina rappeler loko moko boye mwasi yo bali o tena ndaku azali miroir ya vie na yo j'espère na lobela loko place bande ko nga boye ma vidéo nombre boza na ligne boza nombre wana te. Nazo bandela ngo net ba français ba ke je répète hein, voilà. Moi si na yo azali ki talatala ya vie na yo, n'est-ce pas na lebelo ko place wana. Pamba te bande ko na ngai tango bazotala moi si na yo mutu nyonso to azomona image na yo. Moi si wana bande ko na ngai ye moto sima vie na yo na maboko. Azali vitrine ya vie na yo. Po papa ya solo bandeko na ngai akoyeba valeur na ye na nzela ya mwasi na ye. Na papa bolo bata amen, mama pasteur sa Bible azolo ba mo eloko. Pamba te soki atali mwasi na ye, atali sata mwasi na ye, atali bana na ye, atali nzota mwasi na ye, bandeko na nga. Tanto mona mama zongenga, mama ngebu papa place azali na kati ya motema na ye azo ke sengabi ke nazo sala ma musala na kati ya nzota matami na ngai. Papa kobosana te biso ba mama to jouaka rôle munene na vie na bino ba papa ba pebele ba ignora ngo mais na ye ko rappeler bino en plus na ye ko be loko na kati ya mabi ya Star TV biso ba mama bandeko na ngai to sala ka rôle ebele na ba vie na bino tu peux pas imaginer. Yona na babande ko na ngai mwasi azali wana azali mwasi akosakana na ye to ko sakana madame na yo te. Keke so makango mo libanda yo lobi ke non osakana makango oyeba ke mon frère ozo sala erreur ming na vie no mwasi nyonso tu aza mwasi. La star ko le loko aye koloba boye. Keke so ba relation na yo ya libanda mwasi na yo azo mérité mieux que ça. Mwasi na yo azo mérité que au traité good. Mwasi na yo azo mérité au traité well.
Moi, c'est dans un mérité que on respecte ma casse. C'est dans un peu sa image et c'est mon ayo. Pas matin et c'est mon abîme ma papa bande konanga et où ta camine la sima la biso ma maman n'est-ce pas le loc babi fona mazem na kata France. Nanzela pe ya maman comme habitude hein. Okoko yeba ke ceux qui ozali vraiment papa responsable. Pona mosala ozosala na nzoto ya matami na yo. Mais papa, yo lelo kata mabi ya starti ozotalanga. Okomisi mama lokola jouer. Neti biso basa baluba, mibali mingi ya baluba babengaka biso mwa eloko oyo. Donc yo papa okomisi mwasi lokola mwa eloko oyo. Yo na mama na ndako bakoma ko batombe chérie. Mama azawana azalaka suna kimie te na ndako na ye, azana kimie te na motema na ye. Ogangelaka mama liboso ya baninga na yo, ogangelaka mama liboso ya baninga na ye. Eza liboso ya bana bandeko na ngai yo zawana zotala nga musala na yo kogangelaka madame na yo. Onyokolaka mama on dirait soki pe eloko nini. Papa, ba moure nanga. J'espère que bolinga nga mingi, j'espère que boyokelaka nga. Mama wana bandeko nango zomona azali mwana ya bato. Awuti na famille moko songolo. Azali pe mwasi ozosimba vi na yo, onenda bake vi na yo ezali maboko ya mwasi bozali na kata ndako. Vulu po bandeko na keke so te cravate na yo, bake vi ya mwasi na yo ezali na maboko na yo. Tango zonyokola mama wana, onyokola madame na yo. Oebite ke odosala erreur moko grave na vie na yo sans le savoir. Yango la star yo kolobela yo kola musayo ya mama passer sans Bible. Pa matene ngeza bandeko nanga mwasi aza eloko ya kosakana na ete. Kede imagine bandeko nanga lisolo otilelo mibele beba yo karate. Tangu Yesu asalaki mwasi. Yo mobalo lalaki. Makambo Yesu ayebisaki ngai. Ti lelo yeba angote engoba ke mwasi za mutu moko akosakana na ete. En plus fo yeba ke papa zotala ngai. Lisolo na ngana nzambe esuka kaka ngana nzambe. Pa mato yo lalaki. Otaki a plein pongi. Nzambe tanga sisi ko sala ngala mopanzi na yo. Pongi olalaka wana. Olalaka pongi a combien de temps? Papa zotalanga. Avant Nzambe la musayo, oyebi combien de hours? Yo lalaki na pongi no wana. Oyebi combien de temps o Nzambe asalaki ke po a présenter ngai, a présenter papa liboso ya mama? Na tango lo bandeko na ngai basolo nini Nzambe abisaki mwasi ti lelo boyeba yango te. Me ngai nayebi yango. Pona koteli soki bandeko na ngai mwasi azali mayele makasi koleka mobile keke so ba degré na yo, keke soit niveau na musala, keke soit niveau na yo nini. Yeba ke mwasi aleki yo na sagesse makasi. Pa mate ozana te ozo nyokola mama na ndaku. Mama soko abebisa vi na yo ndeko mbala ozotala ngai ezala minute mukie. Papa bozonga bato epa ba mama. Mama wana avant mariage azalaki mwasi malamu, n'est-ce pas? C'est là yo azalaki mwasi malamu. Azalaki mwasi kitoka zongenga. Azalaki mwasi oyo papa oyo kolinga te ke balobela mama mabe olinga te ba critiquer na miso ya bato. Tango balaki ebandeli. Mais tango koti na ndaku na yo akomi mwasi mabe, akomi okola lipapa ya ku lipapa ndeko na moko darabiso ke toilette okola ta lipapa.
omona ke mwasi ozali na ndako akoki komerite lisusu makambo oyo eza na ndako azomerite yango lisusu te. Alors la libanda bandeko na ngai ozomema na ba restaurant ozone pa mabia Star TV azosala basuki ba maquillage mo ba eyelash esalaka mwa bien bakado kutu koloba te. Mais tant akota ndaka libala bandeko na ngai papa okati osala yango te. On dirait mwasi asali papa lisu moko boye yango biso ba mama tokomi kofuta yango. Oh ba français balobaka ndeko na nga mama akomi kofuta le pot cassé na lobi bien bon comprendre pas l'accent voilà. Donc on dirait libanda mama bana ko sala ba nkota nsko to kota kata ndaku mama ska komi kofuta ba pot cassé wana okomi ko song sele ba nko wana bande ko nga mibali pona nini bosala kabiso boye. Pourquoi? Pourquoi tu sais la maman landa kuboye mama oyo bofane ndak mo bola mkwane tongo abike obimara bipoche na kwa misi wa mama ebi. Mais au moni ko so la mama be mo moni ke mabe moko bozo mama na ndenge moko ya bien te. Makamuna so tu bande ko nango to sala mwasi na yo ezotika na mwasi ba blessé intérieur mais papa yo so yebate ke mwasi na yo atone ba blessé intérieur na motema na ye. Po mate soki toyebi eloko ebo makamutu keke so moba na mwasi ezalaka mingi ba blessé intérieur kata mitema na biso. Mama ta azo kese mabe mikolo nyonso azo kese po mate abona yepe ko yebisa batu. Abonné pour partager na batu maman comme il a toujours kokese tant que yo na maman comme tout na comme ceux qui to côté bien ndenge nini mabe nini on a sali mobile nanga o poke na futa yango makamwa ino sotu bande ko ngai ezo fimbisa motema ya mama ezo tonda na sima nango ekomi kozokisama. Po matito monaka mibali mususu bandeko na ngai na ndako azolia te. Papa yo ebinga na ndako oliaka te. Tellement que eza poto o na wuti na restaurant mo na le libanda. Maman na ndako lisolo malamu ezalaka lisusu te papa. Olio suka te wana te papa. Papa comme oya ndako ba 2 heures, ba 3 heures. Suka ye 2 heures, 3 heures, 6 heures abimi papa oke musala. Papa atabino moko. Bozonyo kola mama na moye. Ozonyo kole pe na butu. Ba poto no soto so sa mama na kata motema na ye. Oko ka usango mokolo nini papa. Papa bozonga batu. Ole bata mukili. Zonga sima zonga moto. Ah papa tala sima zonga moto. Ah nemba peu bien. Voilà, bon aimer vidéo please. Est-ce que yo ninga o réparer ba pota wana? Est-ce que bolingo ekoninge zonga ndenge zalaka? Ba papa. Bola kisa papa ke bola kisa mama ke boza wana pona ba mama. Entraîner maman malamu koleka kitoko. Atazo zwa mingi te abike na mo muke mbela nga zwaka azwaka swe na ngai. Ayeba ke papa ozawa na pona ye anytime ozawa na pona ye. Occupe-toi de maman papa. C'est la maman azana gu oyo lingi.
bago oyo moni ke ekobeta bato babakute bago ebi ke ezopesa yo eseko na kati ya ndako no tu peux le faire ça omona mpe lolenge nini mwasi no akokoma mpe komona degre nini bolingi nini okokoma na kati ya ndako no yo moko nayebi te soki yo moko nayebi kaka te yo moko omona ke degre bolingo moko ekoma ondere bolingo ya fou papa soki oza na onyokola mama mpo na mwasi moko libanda bongisa mpe mama abongisa nzoto na ye lokola mwasi na libanda ozonyokola mama donc mwasi na ndaku bongisa mpe koma lokola mwasi ozolanda libanda eza possible soki olandaka basi eliba mpona modele ya suki buke suki nepe mabi ya Star TV soki olandaka basi eliba mpona choko tia mwasi na yo choko bapapa makanisi na bino ezonga nsima mpona bamama en plus lo bandeko tozomona bapapa mosusu ntongo ozalaki na eloko te ovandaka na ndako mikolo nyonso olie ezala femme soumise ekomi mobali soumis alebe eloko place wana ntongo ozalaki eloko te bandeko nanga baloko nyokola mwasi oyo te mwasi oyo bandeko nanga atiko manque jamais respect alingaki yo kaka na ndenge oyo ozalaki wana kaka ndenge oyo ozala bandeko nanga alingaki yo kaka na position wana lelo okomi na mwa position malamu mwa pantalon bien mwa veste bien lokola Christopher Songo mwa teinture ya libumu omoni ke mwasi oyo aza sur la niveau na yo te obanda konyokola madame no na ndako bapapa eloko nini ezosala bino tina niveau ya konegligea mwasi tina niveau ekomi kene mwasi na yo azalaka so ya leste na ndako ya libala okomomona ke mwasi aza su mwasi ya klasi te me ntongo ozalaki na eloko te mwasi ozalaki mwasi kitoko n'est-ce pas okolinga te ke apesa mobali mosusu mbote te na nzela olinga te ke akende mpe akopine na ye me lelo papa okomi kokende restaurant na bato mosusu mwasi na palais okomi kotika ye bakomi omoni na barestaurant partout na basi mosusu ezala cinéma omemaka mama te restaurant omemaka mama te ezala kotambola ndenge moyo ebimi bona ete boye osala yango te ata na park ndenge na ye na park osala video na nga boye kofasa mata na park ma pelisi oyo bapapa bosala yango te au juste ata bakado ku bamama ebele bamonango kala bakado epesama lisu te ku tan oyo azwa bizu na yo ke opesi mobali mwasi ata bizu ata bipwepwepwepwe mwasi ayebisu mbula yango te nyonso atu ekoma problème na mama koma victime papa yo kende ke konyokola mwasi no aza na ndako eza kaka kekobeta mama no biloko nyonso ya mike mike na ntangi ya bandeko na nga soki ozosala yango ozonyokola mwasi na yo ntango mwasi azozwa babiloko wana nyonso atu te affection ozozwa eloko wana te ozomalitraite mwasi amonaka mbongo na yo te bakado nyonso emonanaka te nyonso te ya malamu mwasi no na ndako amona yango te esika wana te likolo nango ekomi na famille bakomi konyokola mwasi na yo tala niveau okotuna nga banyokolaka mwasi yango nini asar mpa linga loba ye moko oyebi papa oyebi banyokolaka mwasi na yo olezala ta yo moko te ke bolala na mwasi na yo ayebi kasongo na yo mpe mushingane no
ba famille ba koti di ko ba famille ba koti ba comment nyokola pe mwasi na yo. Alors mwasi wana anzimela ki yo na ndengo zalaki pe na ndengo ozala mwasi ndo continue toujours kolinga yo. Ma pona ni lelo papa boko ko protéger mwasi na yo te bo pourquoi ni bo protéger ba maman na bino anda kute basi na bino anda kute. Banana ko traiter mwasi no malamu na kata ndako bo fande traiter ka bien. Ndesi malango oko comprendre que na traiter mwasi na ngasko le oni ezo sanga lisusu. Le kolo zano nyoko na mwasi na yo. Yango moni opesa nzela ba famille na yo ba nyoko la mwasi na yo. Matika na ebisa loko moko oye barate. Soki okanisi mwasi no mutazo sambwa. Na yo pe na kati ozo sambwa. Po mate batalibana pe bazazo ba pete. Batalibana ba mono pe irresponsable. Ndongo ba mabe a mwasi no ba mono irresponsable. Na lo lengo bato akomo manke mwasi no respect na kata ndako. Na yo pe valeur na yo eza lisusu te. Valeur neza lisusu te papa komi kusa te. Po matena lobaki de bandeli. Mwasi na yo azali miroir na yo. Neto zala ba ndaka mabala tutaba miroir mibali na biso. Po matena tango batazo tala mwasi na yo. Ba mona ke valeur na yo na nzoto ya mwasi na yo. Mais ce qui mwasi aza sous la valeur te na misa batu yo posa na valeur te quel que soit veste no letna cravate oza boy. Eza lokola papa ozo tambola bitambola tama ozu mwasi otiki ozu makango otiki ozu otiki. Mwasi na yo pe aza pe na valeur te. Pama tu balbake, ta mwasi na e, ta mobali o, ta mwasi o, mobali ne rubi pepa. Ye pas copie référence ma be pour mwasi na, mais ba papa bele boye ba ngote. Ba papa na ngai, please. To senga na bino bozonga batu, bozonga na bino batu, mais to senga na bino bo bandela amour akala, ezonga na ba couple na biso. Bande ko na ngai lisolo na yako beta oche na memi bino mo mulai, lisolo na yako beta oyo. Ezali na ndeko moko abenga nga na mboka ya Suisse. Apesi vi na ye ndenge azo vivre na mobali na ye. Boko yoka na mawa so zaki na matoi na bino boyoki na mawa. Mwasi alobi ke soki ayebeki ke libala oyo ezalaka bo malamu kutu atika ye na Kinshasa ke na mboka ya poto bapasa azomona na mboka ya poto. Olie ke mobali abana konyokolaka mwasi boye. Soki azo finga mwasi on dirait mobali wana yebi nzota mwasi te fasa ko finga mwasi bande kona ko zabulu na ndemo osakana te. Ayebi sena ke azali mobali oyo abali ye mais soki azo finga ye baboti be bana kondima te ke mobali baboti ne bana. Kondima te ke mobali oyo ba partager un sentiment sika moko. Soki apesi ye mbongo approvisionner toloba bande kona nga ako katele ke mbongo oyo ezali pa na 4 semaines mbongo ezali pa na 3 semaines. Soki biloko asombi ke tawana mobala pesa ke mbongo provision komi na tawana te bande ko na ngai mikolo wana bo débrouiller vi na yo mwasi akosala mwasi mobala akopesa mbongo te. Omala ke vi ya mwasi ekomi dire ekomi passer. Yango bande ko na ngai mwasi atuni la star so ko beta lisolo asa mobali o alinga bien alingi ngai te.
po mate mwasi aza wana na nazwi nano eloko ya nzoto te tobenga mukanda azwi nano eloko te donc mwasi aza na nsima ya mobali omona ke mobali mwasi aza wana akoma kosufri na ndenge moko incroyable mobali soki apesa mosusu 100 € sa wana asala yango pendant 1 mois soki 1 mois wana mwasi adepense neti mbongo avant 1 mois esili ta wana mwasi ondira moto aza na poto te mobali mpe so azongi mpe ndako avant seke ba 3 heures du matin abila stala akoma kosufri mwake so mobali abimi na kolala na mbetu nakoma kotala ke mobali oyo akozonga aire nini tozonga mpe mobali mpe akozonga bandeko na nga olia rejoindre mwasi atala kati ya mbetu akorejoindre mwasi na mbetu te mobali afandi na ye na salon akomi so kotala tv sisi ekokaka te ekoki mobali asuko soki asukola ke mosala mwasi abila star nazosufri silencement nazosufri kati ya motema na ngai oyo mobali azosala nga nko bandeko papa moni mabe bozosala eza malamu mingi te toboyi te biso basi mpe tozala mabe na biso mais la plupart mibali bozonyokola basi ebele mpe na mboka ya poto bozonyokola basi ebele na mboka ya poto okomona mwasi bozalaki na ye soki ozonyokola mwasi na bandeko na nga mpo kenda place moko okendaka zela likama ezwa yo comme ça tokoyeba 2 ans biro akozala be premier biro akozala ekoma ke aza homme marié ekomaka te ke aza homme makangu non ekoma ke aza homme marié azala mwasi ne na ndako na bana mikuma nyonso bandeko na ngai ekweyaka likolo ya basi ya ndako na minute bandeko na ngai moto azorenie makangu na minute moto azorenie mobali ozofaire souffrir mwasi na yo na eloko moko eza te na ntina moko te olingi mwasi abimaka te oyo soki abimi oyo mwasi akosala mwasi akomi mingi kokakama na ndako mwasi abila star moto ekomi nga kilo nayebi te nasala nini bandeko na ngai nayebi ke mama oyo akotala video oyo na ndenge mwasi alobiki azosouffrir mbongo wenzi mobali akatelaka ye kokatela mwasi mpe aza mpe na mokanda te yanga bifosa azosouffrir asala nini akime na social bie aboma libala bie ndenge nini alobi azokoka charge oyo te tellement ke ayebi ke la star azali mama passé sans bible yango moni ayaki kopesanga lisolo oyo mpo te nabeta bapapa eloko na koyebisa bino eloko moko mwasi ezalaki atangi te nzambe ndenge asala biso ezali ndenge mosusu mwasi ezala ata yebi kokoma te ndenge nzambe asala biso tokogere ndako en plus papa nina rappele eloko moko yo moto omonaki ozomaltraite mwasi ozonyokola ye sa matoi na yo oyoka basi mosusu bamonaka baperiode na bango 10 jours bamisusu 15 jours kene imagine mwasi azomona baperiode na ye pendant 10 jours 15 jours azosala bacourse azokende mosala na se na ye makili ezobima place akomona esika moko boye akoti na toilette achange bana egeniki na ye mais mwasi azotambola me na se na ye azobima makila il faut bobanga mwasi point na point wana les deux bapapa na korapele bino mwasi azokipe mwana na libumu na ye pendant 9 mois mwasi alalaka na ye alalaka na mwana libumu mwasi abimaka na mwana atamboka na zemi mwasi akendaka toilette azosala toilette na ye na mwana kata libumu tala biloko na misato bandeko na nga bobangaka mwasi osali na ndako azolambela yo komona teke na maltraite likolo ya makambo moko ya libanda komona teke na maltraite mpo mate mwasi aza na mokanda te eza malamu mingi te eza malamu mingi te ke mwasi bozali kata ndako alelaka butu na moi akokoyeba te akopartage likambo oyo epa nani
bamisu bakomi kokima kopartageon na baeglise oyo église baya kote yango me bakomi kopesa biso bamapase sa bible masolo. Papa please to changer tolingi bino mingi me bo changer ce qui erreur ezali bandeko na ngai tofanda tobongisa en plus na bala mwasi moko tosakana na vie te soki omoi libala wana place ovandi ezokende na nzela mo mabe conscience no moko eyebi ke ndenge nazokende akende kokufa sort de la bima kokuna bima na libala wana pamba te mingi na mokili oyo tomoni bango na basimitiere bandeko na nga bakufi liwa ya nzambe te bakufi liwa ke mobala asapwise ke akufa ke na mabele muta kosa biso te bandeko na nga nde tolobaka ke nzambe kaka mutu alingi akufa no nzambe kaka mutu alingi akufa te toboyi te baliwa mosusu nzambe alobi ke kokufa te kokufa pe te mais comme baliwa ebele bandeko na nga so tote na cimetière bato ebele bakufi na volonté na bango te ampi na volonté ya nzambe te eza na volonté ya bato epuise bango bakufa bakoma na bacimetière na momo bazali mpo bate bavictime baza ebele na kati ya mabala yo propose azomalitraite mwasi na yo oyo bobotini bana abimisi makili na mokili lelo bato bakoma mona yo na mokili na mobali na bana boye na grâce ya madame mais ozo néglige ye bandeko na nga ezalaki lisolo moko dire te ndeko mosa bekaka azosufri na libala mbala mo azomalitraite asala nini ndeko na nga please soki otai video oyo kokoma te ke merci pour la partage no merci pour la partage ya nini pesa mwa toli soki oloba ke ma sœur vanda kaka koma ke ma sœur vanda kaka soki okoba ke tiala maboko ya nzambe na makosunga koma ntango ma sœur azomona akokomprendre ke oyo alobi boye akokende amene libala na nga boye ke oloba ke merci pour la partage ndeko na ozwa solution merci pour la partage does make sense bato bakomate mosusu bakomaka merci pour la partage merci beaucoup na bandeko bolandinga merci beaucoup na mboyo na kati allemagne napesi oyo babisu mpe ozali sans oublier napesi nunu senga na kati ya london napesi oyo mbote mingi sans oublier napesi mpepeluko tv napesi oyo mbote mingi sans oublier napesi mbote na ngai na prépara nous napesi mbote na ngai bandeko na ngai balobi na Micheline TV sans oublier napesi mbote na ngai balobi na Lakade TV napesi bino mbote mingi merci mingi balobi na Miss de Miss merci mingi na bandeko bozwi te ya kolanda ngai pendant 2 minutes 3 minutes tika te nzambe alola asala biso bolamu nele baka na kata mabi ya Star TV bandeko na nga toyoka koloba eloko eportaka implice kati na bavi na biso yango moni bato ebele bapesaka kombo mama pasteur sans bible mpo bato azoporte implice yo moto ozwi video oyo ndeko na ngai kohésite te partage video oyo ekosunga papa moko anyokolaka mwasi nayebake bakongo nyokola su mwasi neteni akoyeba ngo toujours ba réseaux sociaux malgré ba réseaux sociaux teni buso me bato mosusu baza bandeko na nga bazoloba makambo oyo ezosongisa biso na nzela ayebeka aza na lisolo bandeko na nga contacte toujours babi ya Star TV na numéro ya telefone eza wana pourquoi pas kopesa nga lisolo pourquoi pas kokourage nga pourquoi pas kopesa nga cadeau babi tala mabi ya Star TV azosala émission na kata park me naza na mikro te nazoganga misisi ezobima la star na bino boye oyo ebekaninga la star fasa koloba pourquoi po bateke la star na tinelo micro yango osala yango émission ekosala bien biso nyonso tozobakisa implice na kati ya mabi ya Star TV merci beaucoup na bandeko bolandinga merci beaucoup na oyo apartage merci beaucoup na soutien na bino tika ete nzambe alola asala biso bolamu soki yesu aye lelo to bandeko na nga nakoya biso biso ya televizio na bino ya kobeta lisolo ndenge tomesana comme habitude babi bobosana te te yango bokomande baperike na bino nde na bakaka ke miso ya papa esepela voilà j'espère na be eloko alingi na boka libanga bandeko na kohésite te soza na mona eloko na yo numéro ya telefone eza na kobwaka o kitoko akoleka babi talaka mwasa na problème ya accent suko abwaka libanga quel sentiment contactenga toujours wana kozala toujours akosepela mama pasa sa bible aye wana e moko alongola bino stress ndenge alobaki na loba eloko don na bible eloko bagros bisous babi sans oublier babi dani timaka na kata kine babi Steph mabi ya Star TV yo nde makambo babi mobala bio merci beaucoup famille tokomi na biso mbala ya sima check
abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso asika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngalaringa bani yakami kopesa nga pasadi wa